C'est qu'on dit, babi bozata ba 3000 francs, babi se peut botoli na bino, bokita tina ba 1000 francs. Bobala zwi kaka te okana sima bwemba moko bandi makambo. Wana ba mongo. Ba mongo nde ba ya baby se makambo nyesi za bango. Biso passage to kota $10, $20, $30, mzu $40. Na ba chasi. Ba na mbongo po yibi elisumbongo wana. Mais ya pesa ke onza. Kana ibi ko so na ngobele no ibaka pona osani. Na na mutu asunga ngate. Bon muninga yi obo sala makam na bino déjà pesio mais on eza po AEDP ba mosina na bana malgré ba mbali batonda te akoza za mosina ndako mais ya lukaka ndumba po ya mona kanzoto wa pembe na ba tatouage o ebele na nzoto siko sa luki ndumba lokwanga na ana ngandumba na boyi na ngate na ndumba so luki ndumba ana mbonga pesinga oto okota na passage so ka lekisi abatsela ngakambo so bo so verset so verset takei on a ba minute. Tout ça on a ba minute. Boza mobali na ngate. So mobali na ngate to sa ba minute ka 3 kota 4 kota 5 mobali na ngamo. Mais so za mumbenga to sa na ya puda soki. Babi ya mope bokoma okanga makolo bo sa kala kwa mutu mo ba kotisa nzoto me eloko eza. Osala ngo. Komona yo na monyo ana kati ya Kawele. Na monyo na kati ya Kawele. Olga, na moni déjà ka oza déjà teni déjà ba sanumba. Koko sanoko ngati. Bona monyo déjà pena ko monyo ka boza déjà. Olga mekano yebisanga nanu osala vie na ngonde ngeni. Bon, on a fait la vie pour me parler chasse babes. Oh makas. Tara mobala rozwa dobeo. Adobeo le ba kan dobe mosusu, mosusu. Ya wana senga poto sa ba vie na parce que concentration vie. Poso lo bola na mi bali moko passe. Ya wana esenga na sa vie na nga pona somba ji na somba kech na za bien. Olga, skonde bobimana mibali wana. Bobimana ba pesa bino neti passage neti na kwa. Bon neti nga so esinga passage comme so passage $10. Ati Olga ça va na $10 te $5 ah te $5 te bakisa mo geste mo mkesa nga mo bien. Oti Olga boy c'est pas d'après moi 7000 10000 to kela biso de faire des passages. Na 5 ngonjamba usala. So, on va payer ça, nous va combien? Monsieur, moi $5, hein? Soit sauvé. Monsieur, moi, il y a une bino pe osala ke mo bali yango apeso $5 wana. Mais au moins so mona ke na mbongo o yibi elisusu mbongo. Biso yiba wazi. So do yibi lo baba mi yibi wala mais biso to zwaka mbongo wala biso. Bosa mbala ça ke fa peso $5 mais boko makuna akati sali makamna $5 ezali. 500 là de na donné. Nakanyo blamba nyoso baketi ba telefone tout nakanso à la police. Oh bien exact. Bonzo. Ayo vivande. E nga vivana nga andu. Mena bala sto. Soda. Akipanga bien. Bien. Comment nga te la tela. Osko bana na autant yo vivre bon oza pena ba no awa. Na bana nga futira pale na bala na nga. Pale moko. Na yo ki babi awa. Mama okobima na mbala mwana okobima na mbala mama seke bino awa se mutaza mbongo na okobima na mama abimpe na mwana wana bango wana kindoki bako samaka makambu yongo mana indima libanda na kote matena mutite na kote mana na jolo na mwana mudamu na mbala lekanga mbala ndekuna ngati mbala mbala lusika bon marché. Bonjour, bonsoir, na bande konyoso ya DKM Flash TV. Ya boss na ngamoko moye David, mon boss depuis États-Unis. Bonjour na yo. Bonjour na ba camarade na ngami balé na vai na bango babenga biso les trois petits ninjas. Ce bon moni bango boye bazaka pemben ya doma bossi. La doma boss la pulga de la prince. So Nathalie Mpandi na moni Rebecca. Moi ça pembe ya taille. Nathalie Koto na yo mona Gera. Fille ya taille kitoko makasi. Apesi ba fan nyonso ya do mabosi la pulga de la prince ba bonjour na bino. Bande koboka mwatende bo moninga awa naza ana kati ya paka juma.
na kati ya paka juma masolo paka juma oboyo kaka lelo vraiment naza awa bokoyeba masolo na bango ndenge nini bavivraka ndenge nini babokolaka bale na bango ndenge nini baliaka ndenge nini balataka toyokaka troka masolo ya paka juma tozotambusa micro na biso na bandeko na biso ya mibali oyo baza na paka juma na bandeko na biso ya basi oyo baza na paka juma tokoyeba mpenza bavi na bango ndenge ezalaka totambola toyeba point de vue ya motu na motu ekosala bien tozokemba tozotambola kaka toluka bato. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa s'est présenté comme pour nous. Comment on Patrick qui n'a vendu justement na Kawele. Patrick oza ana Kawele. Eza paka juma Kawele. Oui, paka juma Kawele. Paka juma Kawele. Ouais, Patrick toi qui a kaka poto ye ba point de vue na bino. To ba point de vue na bino ndenge nini bo vivre ka awa, ndeni bo vivre awa tomoni awa ba fi ba sala ka ba vie. Basalaka ba vie balukaka mibali po bapesa bango bambongo siko na bafia na nde baza ayo poza na mwasi na awa na bon awa vraiment au lobby bien que basi baza basala ba vie na basi baza basala ba vie eza pe na basi ya mabala bazali et puis na basi pe basala ba vie basani ni bazati bango pe bazali la na kati na biso ndenge tovani na kati ya bandako na biso oyo botelemi pe za pa kara liboso ya ndako na ngai toza na basi na biso oyo toza na bango na kati ya ndako pe na bana baza na ndenge toza na basi na biso na bana to permettre te que notre pa bloc ba bongo sani ni esalama ba o basalaka ba vie bazali ba o pe baza na kati ya bandako mabala bazali ndenge ozana osala na mwasi na osala vite te nga mwasi na osala ba vie préférence mwasi na osala vite oyo ovana na kati ya paka juma pona bon ce qui te vandi côté na kati ya paka juma awa ezaka kinote pona condition de vivre nde yango vandi sibiso à part condition de vivre monsieur ezate mais yozo bokola bana koto bato baosala kindumba baobima na mibali bazosenga bambongo bapesa bao bambongo mo mke mais bana bobokola bango wana est-ce que bana na bazana éducation ya bien bon oui na mutu na mala mutu ni ngai na sepeli nango mingi mile bokolaka mwana te parents da bokolaka mwana que soit biso to ko bokola bana na kati ya paka juma soit Kawele oui ezana normal mais pour moi na kine na ko beba ezala mwana moi si ezala ya mobali eza pona éducation ya parents ninga zo éduquer mwana na ye ce qui a c'est marque quatrième ce qui eza que note que mwana bébé eza parents pour moi na bonga eza parents oyebi ke mile pe bébé sabana bino bozala er moyo ko zalo ke musala mama bango msaki osama kamna bana batikala bango moko amona batu mususu bazobima na mibali o akotisi mobali abimi mususu akoti mbabi yepa kozana posa wana ke ngapena ndo sobo akosinga mna msubo pia 500 francs boyebi se bwana mbongo te siko amona déjà nde batu basala ye moko pe e koma bino bozate pa koti mobali bon wana soki eloko bongo osala maloba ke supportaka mwana te mais soki osupportaka mwana na yo osala eloko wana te boyola muki na tongo ndingo za boza mwasi ozala mwana na yo pe aza ya mwasi swati ya mobali asengi na tongo abike mama pe sanga spaghetti mama pe sanga ibomba pe sanga bazoka na boya bomoni kino te ke na sombeli bana nyoso bazoka na sombeli bana so babombo bon basi baleki spaghetti na tongo avant mama bango ala muka tango na zuna pesi bango est-ce que mwana ozanitation na kende soit ko sala mabe ou bien akende ko senga eloko ya baninga eza marque éducation ndenge parents okumba mwana na ye na kati ya ndako c'est le problème. Merci papa na tiki ona na yo kapé la vie un peu d'avis de batu mususu. Merci maman. Ça va? Zela. Papa na bango. Bonjour maman. Maman s'appelle comment na bino awa na kati ya paka juma. Na yebi ke bino awa na kati ya paka juma bosala la vie. Tosala la vie. Bosala la vie. Na vie wana bosala ka ndenge ni. Tosala la vie to ba ndumba to mibali te. Toyaka boye tozoteka te olanda yango tokomona sola kosala vie na biso. Siko par jour nde bosala la vie wana par jour bobima na combien? Sola matala 10 000 balles ata 5 ngonzamba kosala. Sola bala on ba pesa bino ba combien? Mususu moi $5 zoa sauver. Mususu ya nini bino pe osala ke mobali yango apesa $5 wana. Mais omona isusu omona ke na mbongo oyibie lisusu mbongo. Biso oyiba wate. So to yibi yo lo baba mi yibi wala me biso to zwaka mbongo wala pisi. Bosa mbala ça que faut payer $5 mais boko makuna akata sali makam na $5 ezaki. 500 la te na blende.
nakangi bilamba nyonso baketi batelefone tout nakangi so na la police. Oh mama yo pe bisanga point de vue non yo po vivre ande. Oh ni na bon mila bon. On met la whisky. On boit à bière exact. Bozo. Mama yo vivre ande. Et nga vivre na nga andu. Mais na balasto soda. Akipanga bien te. Comment na nga tela. Bosko bana na autant yo vivre bon ozapena bana awa. Na bana nga futira palais na bana na nga. Palais moko. Mais na yo ki babi awa mama okobima na mbala mwana okobima na mbala mama. Seke bino awa se mutaza mbongo na okobima na mama abimpe na mwana. E wana bango. Wana kindoki. Bako samaka nakambu. Yo ngoma libanda. Na kobima tena mutute na kobima na kolo na mwana mundamwa na mbala mbala ndekula ngati mbala mbala lusika. Bon marché. Ndeza na pe mo pe mobali ya mwana na koza pa epe na ndaku na yo bakoti pe na mwana yo na kati ba komo sape makam na ba na kati tu vois na bala biso te so bala déjà bala bango abala déjà so biso pe to kamufira ma na kela biso moko na bala biso to na marque la biso moko awa ta mwana 12 ans déjà mibali da ba komo panja déjà wala mama ba ba idika bango te la position. Merci, na sepeli maman, na sepeli vraiment. Natiki bino merci. Mon boss David Kanyama, mon boss n'a bien encore 3 fois. David Kanyama. Boss yo momo makamba okandenge ele kande to basaka micro na biso na kata paka juma. Tozo tuna ka ba point de vue ya batunde ni bazo sala ba vie na bango. Ndeko mo siko to kutena. Bonjour ma chérie. Bonjour chérie. Boni. Bien. Kombo nona. Ifaso Pélagie. Ifaso Pélagie. Ifaso tomonyo awa na kati ya paka juma. Na yopi komo ba benga paka juma kawele. Non, kawele chose kawele pas que ça. Na kawele tomonyo awa na kawele bo vivre ndenge nini. Bon, biso awa na kawele eza place mo boye. Nzambe kaye moko ayebi toza ba parcelle na biso toza ba parcelle mais place oyo mais net ngai vi nanga na landande mama. Na yeba te ke leo na koko makoto mais si constate vie nde ezala kaka nzambe moko ayebi mais makambo eza mo ebele ya koloba mais moya oloba na micro ezate mais jusqu'au pe awa bo sala la vie awa bo vivre ndenge nini bo vivre kana mbonga mibali so mobala bimina yo apesi yo mbongo to bo vivre ndenge non nga na vivre na vie mobali tenga nazala kake na boti bana mibale oyoka bon nalingaka mibali balinganga mais jalousie tondi makasi koto mais makambo eze mo ebele na oluka ndene muto soutenir ngai o lelo ke na longo na place oyo ke na ke lukata mo activité mo bo na sala oyo ni osa vie o baninga ba osa te pona yoki babike yango ndeza vie facile oyo batu ba ozo na mbongo na mama mo ba so kotina na kati ya bimina yo apesi yo ne fiske oyo boyoka na isko yo zo boya vie wana pona nini eza domaine na mutu na ndenge na botami na libuma mama na ye nga mama na nga boti nga ya kolisi nga na bondumba te ya kolisi na te kenaki oluka mbongo te na vani na ndaku ya mobali na boti bana mibale tinde na bimi na ndaku na tinde na kepe na bandi na vandi libanda na yebi vi wana te Sko me ozana bando po bokola bango awa. Naza bokola bango me malgré baza kota papa bango me ngai moko na lukano na soutenir ke na zo mwa mkemo boke na sukampi na sunga pe bana ngai. Sunga pe bana na yo. Mais sikoyo bana yo baze pa papa na bango. Yo na papa na bango bokabwana to bozala kaka. Ya mwasi ku tutozana déjà awa. Bozana a me mona mwasi mona te ka yo beba awa. Awa milieno ndenge zana ba mama mikolo bazobima na mibali omona kotina mobali na kati ndako mwana pa zawana to mwana zo mona bongo ekopuse pe mwana tellement za mwa mwasa ebike kuna nde tozola bazola mbongo kuna boye bazola mbongo kuna boye se ngapena so na sala ngole lo ngapena ozwa mbongo te ya mwasi kutu ayaki ne pona belaki batakaki ngai na maladi moko yo moyebika maladi ya mokili na yebite rankini ana mokili yo moyebi ndenge koma na vandi na yebe loko moko te babatakaki ngamba su me nzambe ka sunga nganda za na église na minito me ndako ezali me naza na église me naza na mwana nga ya mwasi me ya ona sepeli mama koyoka wana makambo oyo lobinga kanisi ana kata kawele mutu nyoso to sala ka vie nzoka batu musu pe basala vie ma chérie kota non
Oh, bonjour. Bonjour chérie. Boni. Bien. Bien. Na bien. Kombona Olga. Olga na sepeli komona yo namoni ana kati ya Kawele. Namoni ana kati ya Kawele. Olga, namoni déjà ka oza déjà teni déjà ya basandumba. Koko sano ko ngate. Po namoni déjà penda ko mono ka boza déjà ndumba. Olga mekano oyebisanga nanu osala vie na ngonde ngeni. Bon, on a fait la vie pour me balayer qui chasse à babes trop macasse. T'as mon bal rose adobe le bac adobe moi sous. Ya wana senga poto sa ba viana parce que concentration vie. Pour ça le bol na mi bali moko passe. Ya wana senga na sa vie na nga pona somba ji na somba ketch na za bien. Olga, skonde bobimana mi bali wana. Bobimana ba on va pesa bino neti passage neti na combien? Bon, on est là. So, c'est un passage comme ça, passage $10. Ah, t'es Olga, ça va, on a $10, t'es $5. Ah, t'es $5, t'es baki ça, moi, geste, moi, qu'est-ce ça, moi, bien. Oh, t'es Olga, c'est pas ça, moi, 7 000, 10 000, t'es là, de certains passages. Na lobby boy, Olga. Ndenge zawana, pona nini, bozala lisubo soli na mobali. Mobali azo apesi mbongo. Mobile aza pesi mbongo tanga azo pesi mbongo wana tellement mona kieke azala mbongo pusa Olga tanga mona ki azaki na mbongo apesi ekomi sumuke oluki so bengi su mibali pona bayi ya lisusu bayi ba mbongo wana emso bobimisi mevid mais mto yoka ki apesi ki mbongo nde boyokanaki ke ngamonde no yiba eponga mona na actionnaire no yiba pona ndumba na tambola via butu fona yiba pour ceux qui habitent, ce qu'on a dit, qu'on a que les sabbats n'est pas ni nanda. Mais des personnes qui ont eu 5 ans. Amumbenge pas nanga, mubali nanga tavalofte. Solo ana. Olga, you peux moi c'est qui toko boy vraiment. Ah, faut bon. Moi c'est pendant un moment liboso. Faut na yiba pona ndumba. Ndumba. Na yibite non non c'est retrouvé te. Mais Olga zanga mona déjà. Nana bana nga mibale. Bafanda peka a. Te bana bandai. Mais c'est le bana pe ba komo sala déjà vie oyo mama na bango zo sala. Et salondeni. Et ça n'a pas ma casse pour nos lignatés. Pour des peines à peine lingo beaucoup la bango ati. Mais nous quoi ça là passe. Yo zo lingo sala on poani. Oh na sala te poani nga la toboka. Olga bien déjà toboka déjà toboka na ebanda kala. Moi passable pas ba chérie ça. En tout cas Olga na sepeli vraiment na sepeli. To yamba na bande ko mususu pe. Ça va chérie, kano bisous. Bisous bye. Bonjour chérie. Bonjour. Namonio awa na kati ya Kawele. Comment nous nani? Comment na Rihanna? Rihanna ana Kawele salani. Nga sala na ngaki ndumba na tekisa libolo na bota mwana nga na passe. Na boza bébé. Na bébé 7 mois. Ah ndo vivre bo vivre ndeni. Ndo boko la mwana boko la kendeni. Mopo koza okoti mobali olalisi mwa mpandi yo mbali bosa makamela. Na kochi mobali mwana lali mupandi nga na osa makamu na ngana mobali. Bo mwana aza maladi. Aza maladi ndeni de ana kangai sanga. Kangai de asanga. Papa mwana anazali. Papa mwana zati. Azate. Boyo zo izemi sa mobali ndeni. Na zo zemi mobali bakangai kana mama bilanga wake na chikala na zemi na supporta zemi china ya bota. So ya bota. Soko na minute oyo ba passage na bino ezala ba combien? Ba passage. Passage à $10 eza, il y a $5 eza, il y a $20 pesa. Mais nga ki abino boki pa tata 3000 francs so mbala peso. Jamais. Wana ba mongo. C'est qu'on dit babi bozo ata ba 3000 francs babi so pe botoli na bino boki tatina ba 1000 francs. Mobala zwi kaka teo kana sima bwemba moko banzi makamba. Wana ba mongo. Ba mongo ndi ba ya baby sa makamu ne siza bango. Biso passage to kota $10, $20, $30, msu $40. Na ba chasi mobali na mbongo po yibie lisumbongo wana mais ya pesa ke oyo zana kana yibie ku so zana ngobele na oyibaka pona osani na na mutu asunga ngate bongo muninga yi obo sala makam na bino déjà pesio mais on eza po aide pe ba mosina na bana magreba ba mbali batonda ate akoza za mosina ya ndaku ma ya lukaka ndumba po ya mona kanzoto wa pembe na ba tatouage o ebele na nzoto eyo kabia siko sa luki ndumba lokwanga na ana ngandumba na boyi na ngate na ndumba so aluki ndumba ana mbonga pesinga oto okota na passage so ka lekisi abakisela nga kambongo so lekisi era so bo so verset so verset akei
bosala yango na baminute tosala yango na baminute boza mobali na nga te so mobali na nga nde tosala baminute ata 3 kota 4 kota 5 mobali na nga moko mais so oza mombenga tosala ya prudence okei babi emo mpe bokoma kokanga makolo bosaka lokwa moto mo bakotisa nzoto me eloko eza te bosala yango omoni aseka makambo mpe toyoka ezala nango ya solo ya solo bosiko so amoniki averse moso averse libanda eza ndeni averse libanda fo averse ka libanda ti ok merci bébé totiki yo nano bye nasepeli